Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe bako respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Temo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Ola la rapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana zamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. E koma yete. O monde te okota mabe na kata ndako maladi kidi kidi. Mbote famille mobimba oyo basabona na chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV tika bola monzambe ezala partage na biso o bozora ta kolanda chaîne oyo Maman Lorraine Mbala TV bola monzambe ezala likolo na bino ya mona banda analyse na nga ya lelo tozongisa matonzi epa ya Nzakumba. Seigneur merci pour na pema. Seigneur merci pour na grâce faveur aussi ko accorder biso na ngonga oyo Nzambe ozole mbate ko batela biso ko bomba biso na ba problème na makambo ebele ozo épargner biso na ba danger Nzambe ezwa na lokumu parce que ba bakati mitema to leki bango ne lokote richesse otozu eza souffle de vie opesi biso yango tozo sima tonze pai na yo zanga te ko bomba biso ko batela biso basi mibali bana toza la protéger na saluboko na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup la famille, ma grande famille. To s'abonner, to aimer, to partager. Ba commentaire, ba critique, ba jam, c'est vraiment très important. Bola monzambe ezala partage na biso pe bolingo na ye etambola na biso elongo. Famille nanga na osala analyse moko très important pe très capital na chrétienne oyo zolanda émission ya Malolo. La Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissance. Yaya mokili balobi ma ekufela mbwa mopayande ya milaka mokili balobi kozanga koyeba ezali wa ya ndambu mengati kanga na ebisa yo kozanga koyeba ezali wa ya mobimba parce que kokufa soko monike kopo ba utiliser ki poison na kati yo e osimbi yango okokufa bande ko na nga famille na nga to kota to s'abonner to aimer to partager et ça vraiment très important. Apporte pas la lobby tout est permis mais tout n'a pas utile. Tout est permis. Mais nyoso tout est utile, nyoso tout est utile, mais tout est permis. To sala makambu te poto muninga sala ki obiso pe to sala te. En tout cas, to sala makambu te po bazo sala, yango to sala. Na ningi na benda réflexion na biso, na benda maele na biso to comprendre makamni nezoleka. Bande kolanga, to sala makambu te poto sepesa batu. Nga na zui par nanga. Comme c'est biso tina suko comprendre malola zawapi. On comprend le makamni na loba et ça vraiment capital pesa très important. Malola zawapi to s'abonner to aimer to partager. Ya soko na nos abonnés to s'abonner. Aimons-nous vivons, aimons-nous vivons. To linga la tant to na bon monde. Yango ça vraiment capital. Bande kolanga nalandi quand on est au côté de internet, quand on est au côté de YouTube, aux autres la émission otala poto otala na kapé otali émission otali pe muninga o commenter pe o s'abonner pe nga na s'abonner na ngai même na ba chaîne batala ngate na s'abonner na ngai na lingaka o na lingi ba saela nga pe na linga o saela ngo bato nazo lekisa ba émission na okutana na émission moko ya mama pasteur mama Joël Kabasele na kutena maté moko boye en tout cas nazaki touché nango na trouva ngo très important. Parce que n'a pas bénéficié qui n'a pas été wana baki plus jamais. Bande konanga anniversaire total anniversaire gâteau na carte anniversaire oui to lia la biso gâteau to lia la biso gâteau parce que ça jour en mbotama bande ko sikoyo bougie na anniversaire rapport ni bougie na anniversaire rapport ni. Pourquoi tu fous la bougie pour l'anniversaire? Bande kolanga, to benda maele na biso musika. Bougie, en tout cas, nazalanda. Kota bima, pe baranda ko zalanga bongo. Otika pe ko kota ko bima ka, en tout cas, bandeko.
nalanda film moko série moko ya zi magique série ya indien so na bosanité ya série ya meyek film ya indien wana nalanda mutu moko azalaki na problème songolo pakala baosambela liboso badesi na bango baosambela natiraka leson naye kocomprendre parce que ntango likambo moko boye il faut kobenda mayele moi recherche peut ça la paix moi bien moi savoir peut ça paix bien oyeba parce que faut appeler na ba argument pe mutako tuna comment mi wapi nini boye moi ba argument ezala vraiment très important bandeko na bandeko tala série yango na moni bisika moko boye osambela ba DS na bango bougie wane bomana te soki bougie wane bomani c'est que ya mabe ezali bandeko na lande na landa série wana bougie wane bomana te siko azoki mwa pongi ka batamite mama mabe bazalaka na série wana azu mwa pongi ale ya senini abomi bougie wana ton maman Joël Kabasela alo atei makambo yo pourquoi bougie na anniversaire moi debe salamaki biso na biso baba sala nzambe moi debe salamaki ngala nazaki convaincu pe na ndima kango pe na adopta kango je dis à mon mari ngabi chéri to bando bana biso bando fula suba gâteau bando fula suba bougie te oui ba kolia la bango gâteau mais ba fula suba bougie te na mbotsa bango suna bilongi te biso pe tozaki to fula ki pe na fuli pe bougie par manque de connaissance na fuli pe bougie na super gâteau ne tele longi rapport nini bandeko obozaka bolingaka ka kolanda bisika mabe oya malabo linga kozwa te bokapite te soki ya liboso neti nga ya liboso andimi aboya yango na osala ngo te na bana na nga yo lobi na osala ngo te na bana na nga yo lobi no toko ekosauve biso ekosunga biso bandeko bougie la Bible nous dit lumière bataka ngo na se ya mesa te il faut lumière bataka ngo non na se ya mesa bataka lumière likolo ya mesa po ça ni éclairer batu siko yebisanga bougie ba allumer yango anniversaire na biso bougie eza allumé siko yo pourquoi toko fula yango raison nango eza nini nde to fulaka raison nango eza nini bandeko kota na dictionnaire nayebi ke misusu baozala contre misusu baozala pour ngala tindi bino kota na dictionnaire sala recherche ndenge na salaki na boy nanga kokende na ebele yango na tindi yo en tout cas to s'abonner to aimer to partager yo kende na dictionnaire beta kaka bougie pourquoi bougie na anniversaire pourquoi bougie yo beta kaka na dictionnaire pourquoi bougie de comprendre yaya si quand aussi bougie au foule yango pourquoi au foule bougie et bomani jour anniversaire na yo parce que jour anniversaire eza makambo esalamaka tout le monde a fait toyoka belé après avoir qu'on fêté anniversaire à Koufi après avoir qu'on fêté anniversaire makambo sala bisongolo pakala bandeko il faut pas to sala makambo nde batu nyonso bazo sala to sauver humanité to tika ko fula bougie jour anniversaire eza malamu te eza mabe ozo fula bougie ozo boma destiné ozo boma makambo ebele ya vie biso moko ba mikolo anniversaire bon loba bato bazana bango ba mindele ça se comprend mais nous les bantous mabe eza tellement mingi pourquoi na libala batanga so ba date anniversaire ba âge to komi nango te abotami na 1900 ba kotanga âge na yo te na libala tozo bomba ba âge na biso jour à libala âge tanga maka jour muta pufinde âge tanga maka jour à libala to bomba ba âge et à l'anniversaire jamais to taka ba âge na biso to taka ngote to bomba ka discrétion pourquoi bana na biso tozo ko imposer ba âge à bana na biso na réseaux sociaux pourquoi
pourquoi tozo exposer ba âge bana na biso bandeko nga la tindi biso tozwa kaka bougie beta kaka pourquoi bougie na anniversaire beta yango tuna Google kene na dictionnaire opesa penda te mais tuna Google parce que Google aye koloba makambo nyonso zwa kaka tuna Google otunie pourquoi bougie na anniversaire otunie akopesa obe explication ba maman tozala mayele mon peuple périt par manque de connaissance bougie eza mwindo ozopela eza lumière mais oyo ofuli yango pe maman joala lobi eza na batu misusu basalaka bave wana nga na yebi na nga te parce que non pe na mona te wana nga na yebi te na ko na za na ba argument nango te bave na bango en tout cas basalaka bave na ba DS na sala ki ve jour anniversaire nani a répondre yo ve au sala ki jour anniversaire na nga na lobaki ane zoya na kobala ya ve to sala ka pa nzambe okosala ve na gâteau te okosala ve na bougie te okosala ve na bougie te na baseso kiti basalelaka bougie na banganga kisi basalelaka bougie et nous aussi na protestant exactement des jours ya le 31 décembre son na bosanité ba pekisa biso ba bougie jour le 31 décembre pelisa bougie ya pourquoi makambo banganga ba osala biso peto salango pourquoi jour anniversaire rapport ni anniversaire na bougie rapport ni au Philippe mais obomi na sima nango makambo eza no na sima nango makambo ezali to sala makambo te lolenge batu nyonso bazo sala makambo to sala makambo te ngo na lobaki na beta ki sete na lobaki TikTok eyeko li souffert azana TikTok ekota batu li felo na lobaki lelo to moni bakina pewa na kata TikTok donc Israël ka poko na ko impressionner batu mbongo ya makila batu pe baza mutema soso diable tia bango mutema soso na zala kaka ya na lobaka soko te kabelo tina se et après ba monoka kabelo na mukongo et après iPhone 15 poza la ngote le goût de ça na boma mutu na zui ngote na zama ko somba ngote na boma mutu pona somba iPhone jamais en tout cas jamais ça la maté et les gars les sous ba les sous baby shower c'est baby shower et allez-y comprendre et les chrétiens aussi fait ça les chrétiens aussi et banda ka pa artiste munene ya mboka babi biso balobi banda pa na yete banda kala bande konanga oyo azala misumine to comprendre mokili to pour comprendre mokili rapport nini miso baza déjà na botaki na ngai mais déjà botaki monde de ténèbres basale la parole ozalo pe na bonzambe ya mukie. Pourquoi mukie? Parce que na boîte de nuit ba omona yo. Nga na sambela kananga yo sambela kanona boîte de nuit ke lukani na boîte de nuit. Na boîte de nuit ozokende ko lukani ni. Nzamba zalaka partout te. Mais l'histoire nzamba zalaka partout. Mu chrétien jamais ko ta boîte de nuit, jamais. Akoko ta boîte de nuit te. Akoko ta bar te. Si yo chrétien na bar na boîte de nuit apolo bina za chrétien yo za chrétien na stati na otama kambu yo salaka. La Bible nous dit notre Dieu est jaloux alinga ko kabola gloire nena mutute akabola ka gloire nena mutute. Bible lobi avanti na au milieu de adoration et louange alinga ka ba adorer ba sanzole ba kumisaye. Si vous avez musique profane, oyo kaka. Est-ce qu'il y a adoraka nzambe? Ma musique profane, oyo kaka. Au moins, on dirait kaka okota kana lola.
après le besoin chrétien te ba musique wana ça lango mabete ba conseil yaya ba conseil et ça pendant le coup nani pour asala musique on a bi pour ebiba e cartonné oyebi makambo asalaki adedie kongo epa nani ya totika ko. La Bible nous dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé il ne moissonnera. Et bien les baby sa destinée banana bango à cause ya baby short ozuli bumu o imposant on a réseaux sociaux muso nga déjà na bota ki na ngai o bota ki na yo mettang yo teli bumu mutu pa ko ya kana li bumu wana mona déjà bimaki à travailler à lobby maloba parce que yo imposer makambo eza na kati o imposer makambo eza na kati baby short mama mwana na bimité mwana na bimité obengisi batu olambi couleur rose soka sa mwa mobali bo utiliser couleur rose. Claudia vous dérangez non? Quand tu peux kana mama ba on vous déranger non katate non katate mwana mwasi bo o décorer na couleur rose batu ba yeba lati couleur rose ezala mutu moko boya za mutema mabe abala sala 18 abotaka te nakela bino na ba réalité mususu sala 18 abotaka te siko aye na feti wana azala milimo mabaza ndoki yo pozana na protection te ebiwa ko lancer na libumu na yo yongo bala bazo botama kala tozaka na ba jeté osala ba je wana ezala lisute et comme à téléphone bana ba yebi déjà ko s'embrasser na ba aja mukie pourquoi envoûtement déjà depuis na libumu mama na ba chrétien na ba sa ba pasteur ba comme osala makamwana et déjà na botaki nanga obotaki mais image wana Bible lobi bana bazali pamboli ko ute pa ya nzambe e uti wapi. La Bible nous dit tous la ba imitateur ya Christ balobi to se conformer pas na siècle présent, c'est la parole de Dieu. Nani déjà na kati ya Bible tambola libumu na la kisa biso libumu basala effet nani Sarah kuta boti na âge avancé na double ménopause mais tikala ko sala fête ya na kati ya libumu te. Pourquoi makambo ba science occulte ba magicien bazoye la biso nous les chrétiens toto salango ba komoteka bilamba biloko yaya mokile komi na suka. Jésus-Christ revient bientôt banate oloba yakate mais lelo soro kufi molimo ne kende wapi. Que son nom repose en paix jamais molimo ne pe mana kimia te tango otambola na vie à désordre ba jeune fille ko lingaka mibali ya batu molimo ne pe mana kimia te yozo lelisa ka femme mariée mo yo kasi pe mana kimia ba mbongo zo lia ba tono kasi pe mana kimia bandeko na ngai makambo bougie et ça très important yo moko fana na sala examen de conscience banda ko se réfléchir yo moko nan rapport nini na ko fula bougie obomi yango pe ba sentiment na biso so pe uta wa ba sentiment na biso to fuli bougie to bomi bougie si ko obomi yango nini parce que jour a mbota meza makambo ebele salamaka makambo ebele salamaka jour a mbota makambo ebele salama ba réalité ebele salamaka batu misu bakendaka omona mutu misu anda bota te oyebite akia lobi maloba. Pourquoi tangu mwana yaka nanda kuto sambelaka pourquoi parce que ça na makambo elandaka parce que likambo ça kana avantage nango ça kana désavantage nango so na kei le temps muta boti to yaka otala mutu pourquoi na biloko parce que ebanda dès le début tangu Maria botaki ba eki kotala Marie na biloko biso za elaksaka nini parce que kobote entre la vie et la mort jamais mutakenda kobota mwana kufi ba kotala na biloko ba yakate ba kaka kotala soki bébé azali nde to yaka kotala mwana sikoyo bougie na anniversaire rapport nango eza nini avantage nango ya kofula ka bougie parce que lumière na sa mesa bataka te bataka ngo likola mesa pour éclairer siko biso jour anniversaire jour a motama jour eza sacré to boma ka bougie pourquoi to commenter
ba commentaire ba j'aime et ça très important to sala makambo tende mokili zo sala makambo yebi ozo sala lokolo yebi te ko sala te ba sala kana bango ango batu nyonso ba sala kana bango ango na pena relation na boti yango mona msumuta boti après beba 3 mois akufi aboti après pourquoi parce que makambo tozo sala mokili za ko beba et le balango Charlène Kamaya lobi malor même ba téléphone to sala les za ko beba oui makambo ze belé na mokili makasoki nzamba peso miso molimo ko pakata mbangu nzambe zwa ngai mais oto yebi tout ça l'effort ya osala ngote gâteau to kolia na bango to kolia na biso gâteau mais to bomaka bougie pourquoi en tout cas tous à la batu to raisonner bible obi yama nyonso za ko bwaka te examiner yama la mozui yama boseni ni obwaki nga pona nga naza pour Maman Joël Kabasele, na pesi maman Mbote, pe na pesi merci. En tout cas, maman pasteur Joël Kabasele, que le Seigneur vous bénisse, ma maman. Nalanda ki yo penza, nazaki touché, pe nazaki convaincu na lobby. En tout cas, plus jamais, mes enfants, ba refulara li sous bougie te jour anniversaire na bango. Ba refula sous bougie te. Na suis par nanga parce que naza convaincu nango. Yo pozola nanga soko za la convaincu au sali. Ce que vous avez convaincu, c'est ça au motema nous otinda yo. Parce que ndeto okendele mokili oyo Yesu alinga ya merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Au s'abonner, au aimer, au partager, au commenter, ba commentaire na bino et ça vraiment très important nzambe nanga. Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapala bino ata fouché tozana ngote lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena katanda pa maladi kidi